Baksate. Baksate koki bon. Yo chaka bote. Menga mnazo talent. Ko linga to chaka opposition isika nyoso na ngai ya. Mwana mtabandaka mna longwa na église na yiti. Na koma muti ya liloba. Na dia ka ngombe te soso te mbisi te makala konki te. Ko lia ka ona uti ko lia sikoni. Wana wani sana meki. Ko bongo to dia za kudia. Ezani. Eza kumbekati. Biso to dia. Yo linga basa elonzunga ndeni. Oh. Yo saka na kulia. Linga lambe liyo pena to zwa ata mutu mumbato bomika to pesi yo le simoko ndima. Oh, ndima mwana azo sala musala na kati ndako. Maman ekoki boy. Oui bien. Oleki sakate, faut tchako moni Glermina. Belle fille. Ifa moi ça papa bobo bazana lwana. Ah, Luanda. Alex sakate. Mais Bob nani. Mais tu teki jou wana leka ke bele. Ça faut signaler. Kalunga. Et puis que nzoto soke za kamoto kameo iza pinda morti On a boté na likanisa Leila. Mano. Nazaka na posa te. Bilo cost na biso. Oso ameki ka kokufa na kwa adapter ye na kotia yo monter amani. Na teo ba vola ya ye. Oh soko te vola Londres baby. Vola Londres beda. Eko boma ye. Varia. Citroën. Oyo varia. Eh maman. Gaia zero na nini saka shanga ata couper. Nani? Gaia. Alekawa. Ela tata wana kupanga ndo na yoka. Yoko nyoka soromuka ya mulunge ya kimukolo. Solo na yoka ina kupana kanza akosukula ngo. Ngana kamoka. Mama na teba sana ngana mone logo zate. Falo banda ke mama mbongo natika ki biloko na moni yango te. Na bikalunga. Ya ozokola kana mandefu ango pe ya pembe mbala moko. Karo. Yebi te. Yo kuto benga ke mama, yo zana niveau benga ke yaya siko. Eh oui, faut benga ke yaya. Ozana ngo mwana mo na adopta, mais na adopta yo na moi onga na lingaka te. Maman, jusque là on comprendre quand l'autre côté. Hein? Tout ce qui est arrivé vers ma date où on a botamaki. Anniversaire on rigole kakabu. En tout cas biscotte, c'est bien que c'est ça. Donc yo binando ngoza bongo, c'est comme kola di kamuna yo. Donc batos nando faut bazala mal à l'aise. Quand tu en ndé ça boy la joie. Anniversaire ne buto legati. Mais na salicité poto oza to 500 yo na wa eto selimbala moko. Maman nga boy. Anniversaire nga jour na botamaki za jour biscotte ça botamaki. Donc mutu na tourna e. Lokola yange l'équipe au salité et pe bossa te. Maman, pour mes abouilles. Moi la joie, asa moi aussi. Ngana moi mobali. Eza makamu susu o eza keno yo bakobeto kara. Alors lokwa ngana moi mobali. Na lokola numéro 1 na kata ndako après papa. Ba o bino nyose boyebi yango. Biscotte, ebi que okanganga emo pandi. Naza pour ça anniversaire na bino est passé bien. Maman elle dit pourquoi ça le babongo. Pour batouana on tenga combo. Ah papa, biscotte. Papa, je dis vous que toi ne coachiez quoi. Tu n'as pas compté dans les arbres yo comme on Allez, ça va. Allez, ma chérie, viens. Allez. Allez, biscotte. Celui-ci c'est mon ami. Fils unique. Au moins il on y est, au moins chimbala. Ça va. Ouais, ça va papa. Ça bébé, non, écoutez, c'est dérangé tout ça. Oh, Jésus. Lovita, la dignité c'est le reproche manque. Il y a certaines choses que tu ne comprends pas. Nazaki na posa mona ina eba pesinga ya. Mandefu kubi lokola litaba moko boye. Ba uti na mboka bango ba lekse ku na Mariano te. So moni kata 6 heures 4 les ates. Senga mama sete ba. Zazu ezawa. Yo bizazu. Sengi pena ma sete ba kulune yo woni ko mi kulune. Zazu za 300 francs na wenza selembao. Osome boke na 500 olembisi yangwali. Fovo. Nyoso bosolo bana ko finga nyoso ka pona tuni biloko lia. Kasoko tuna soko tika kimbongo ti. Yuko yaka na couper na peso bima solo na lobi sukula ngo betanda couper zo bimisa solo la quête kanda yo moko Kanisika moko mwebele. ebi quête yango yo biso la quête yo wa ya batu bazoko s'entraîner na GD siko mbule beti entraînement ya mbula Otia onyo la nzota mna ba nshiri nyoso wana. yo ndem tozoko minyoko la nzoto na nza Ozanga mbongo nanga ne koma nango sujet ya moke. okozwa mukolo nini mukolo kolingo zwa eloko ko bongo AVC tango kanisika na zana mbongo Pakalingomba. Maman, papa.
na chaussette quand tu joues mais tina niveau papa na vandi yana na zotanga bible mais façon bo fingira ya ngote yo pe ko lia na zo lia ko ezaka contribution maman plus ya ancien ça rappelle moi na bino aza mwana bino bobota bozwe na balabala na komo kozo bimisa molete bo adopta ye aza mwana oyo bota aza mwana na bota mais azokola mbangu melo papa okay yebi omonike osobaka seve na yo alinga bimisa kilikulu mon cœur mais yoka melo mais na yebi melo mais donc ayebi ngera na yebi papa mais na sala mokila na bana mo tena njamba yebi ngera na yo biloko nga natikaki zolia bozo komprendre mabosala na ndako nga naza kokota na mutuka nakoti na avenir na mushika namoni bantu batonde liboso ya lopango bana ya quartier misusu batie na bakazie bavandi baza kubeta damu liboso ya lopango moko atali ntango amoni mutuka eza koya nde bapakati mbango bakei bino bovandi na ndako na bana vous autorisez aux gens de ce quartier baya kovanda liboso ya lopango babanda kosalir mire na ngai mire oyo baza kotia peinture chaque semaine et puis baza bantu ya niveau na biso te soko bandi na avenir oyo ozwi coin ti coin muntu ya niveau na nga tatu Constantin Chimbalanga wa baba zate uko autoriser bango te collaboration kukuzala te entre biso bantu tuzala na kanto kubianza na ba pauvre ya mpamba pamba ya avenue oyo baza kudia fufu ya kaya na muntu ya mpioji uko kutana na bango na relation en terme kete que ça soit la toute dernière fois naya na mutuka naya kukuta bantu na kutute bango pipi na tuti bango après bango nyonso na kundi bango na foti dommage intérêt na ba famille na bango c'est quoi ça tatu chéri omoni makambo nyonso lobi ekamusinga komona bato libanda baobeta dami bamemi ndako te biso tovai na biscotte na la joie toosolola makambo etali ya famille na biso nakobima libanda te napekisa bato mpo batelemi na porte ya lopango yoka ntina mokili oyo kaka bato baza na mbongo nde bango te bazalaka pie na bato baloba ntango oza na eloko te yeba kozala na bato bato baza na eloko te yo bino toza na mbongo ede bango mpo un jour ntango mosusu lelo toyebi te lelo toza boye toboti biscotte toboti la joie on ne sait jamais toza mabanga te tokufa bongo sikoyo lelo so tokufi bango mibale kamba bayebi ke papa na mama bazali na mbongo ebele donc papa alinga omona bato te nano baoza bango donc kaka mpo moni bato baobeta dame chéri boka ta soni na ndako be boka ta soni eza normal te biloko ngam na tiki yanga so biso ndo pesa mbongo na ndako oyo omoni vi esuki na ozo sala te omoni ozo sala lobby ekoza mabe mais o biso to sala lobby ozala bien papa ngane nde bakolakile mabe bino yo kolakile mabe papa naza yana ozo mondimi na yo papa ya ngo peti ya biloko ngana tiki para mutu balakilaka mona mabe abimiti la sabote biloko na bino abimi yaka ancien yo lingo simela nzoto pakali ngomba boyo na papa na belvi yaka pardon eza soni bamona ke ngai mpenza mosala nzambe navandaka na famille mo bayokanaka te so matia naoti ya bato na mandefo kanta synthétique ya so matia nyonso na terre libanda lete ezorate po bino bapaka na ngai na boza bien te lipapa ekatana belvi tosolo réunion des parents na mandefo lokwa synthétique ya stade ya Mazembe na Kamalondo ofinga mitro yo moko siko ndenge ozomimona boye okolongwa na ndako joni l'homme quittera yo l'homme s'attachera à ses parents olingi tokoma banani yo kasolo sola 52 ans yaya osondeki na zibilo fetango kutu te pokofetilango ndenge nini oyo alukaka lia ngai akina makasi ngai naza moto aneo apostolique tout ça bamakamabo eza vraiment bien tantoka na sepelti voilà tovita nayebi te iloko nini olingi aprendre nga naza muntu ya Kasai je déteste une femme qui s'oppose à mes idées lovita ndako eza ya yo te lupango oyo mpe eza ya yo te
Et si au monde du côté na muselekete basali ya métier. Du côté zana baninga na ye makotota. Muselekete zana baninga na ye muselekete. Collaboration ko kuzala te. Lupango iza chitoko. Myriam Pemba. Lupango ya bien. Avec toutes les relations que j'ai. Bantu minene lukula ba déchet ngolo. Na Jocelyn Tang. Bantu lukula ba yaweli musheni code ya mboka na Mamadou wa Rusho uchima wa bibi chamal baya lelo baya kutela ndaku nanga bamona meri ya sadi ya meri ya lupango iza salite sangwe tambula ke lupango ya tatu Constantin Chimbalanga wa baba famille chidili wale lu fantal ya muntu mukolo bichibe chebe mwana vunika yendo chipote kafumude ndele mulambando ayi mwakadi bandu bulu butu kutatu chamikuba waba mwamba ni ya musanka nikati yebuwa kayendo kafumude kengani kamba chembulu bulu butu baba kankono kongo kabachi bwa woni belo mbaba ka basele mutachi merisa la kasalite eloko dingina sala ya mwana. Moi je suis catégorique. La collaboration doit exister entre les pauvres et les pauvres, et entre les riches et les riches. Et non entre les pauvres et les riches. La Kaniche n'a lobby déjà. C'est ma maison. Bonjour. On est sans concours, ça va bien? Non, non, ils ont quoi avancer. Bon, on peut faire ceci, hein. Ben ma focate ça vraiment ma cassie, donc ça moi c'est une femme de fer. Maître Gina Banga. Ouais, cabinet des en ville wana, donc bengaye comme ça bo solo là et après au pesa la suite. Na pesa qui au numéro de dernièrement non? Mon benguete pourquoi? Tala, bah nous tous bah maître, oh maître avocat mais devant bah procès pour yazo kokate hein. Mais maman Gina ça terrible. Nana gagné un procès belé pour naïe. Mais oui. Non, mon bel chéri Belunga. Bah ça bien, bah ça très bien. Oui, entrez. Fais ça maman et même beauté alors. Ok. C'est bon alors, plein de bonnes choses. Prenez place. D'accord. C'est bon alors, je te rappelle. Ok. Plein de bonnes choses alors. Ok, bye. Oh, mon cher. Bonne. Hein? Ça va. Ok. Un verre. C'est mon chef, tu vois. Nini? Tu mon frère, ça va makasi. Et na zaboye. Sona bina mela biloko c'est que na mibomi sous panzalo na zango mon frère na kosote. J'ai vraiment faim. Tu imagines que nanda ko vraiment habiter ceux qui a pembo et puis minga ina mande fa pembo so comme le sou. Baso pimela ngana biloko lia. Ceux qui va venir finga nga so ka biloko lia côté la mesa va nous finga. Mais c'est normal, na âge na yo oyo donc ba para baza souté na ba lesaka yo. Non, il faut chercher. Il faut qu'on luka mon cher ami. Tala, eh bien, vi ba saka na monter. Mon na za na za niveau ya kolela nzala te za blo mo za c'est trop bas. Kolela nzala. Non, il faut qu'on envisager blo ramineni. On a comment réfléchir, il faut na somba lupango. Il faut changer mutuka, il faut na des vacances dans les États-Unis. C'est ça, normalement raisonner biloko bongo. Mais yo jusqu'à présent raisonner nzala. Mais non, c'est vraiment bas mon cher. Hein? Alino. Oh. Oui bi oh le banangana c'est normal. Mon frère, le gozo lekelanga, vous imaginez que mon cœur le ko la petit nangana
Moi, Bible, ça a motu na ye, ça va un peu. Mais belle vie. Si belle vie, ben nous sekanga, mon frère. Passe dans mon thème. Mais vraiment dans un thème belleté. Dis nazawa, son ajukata 1000 francs mon frère. Na somata li pakaka. Li pakaka na ti moi au pire. Ok. Kolobalba mingité. On a grandi ensemble. Et vous avez jeune mogo, vous avez courageux. Mais il faut y avoir qu'on sans sa vie. Vie est tellement compliquée. Quand la bouée, ils ont bien été. Il faut au fond la mise au fond wama. Ok? Si on a des balais qui n'ont pas de belle vie à l'Epsio, je l'ai quand il a mangé dans la douche. Non, mon cher. Maintenant, il faut que on a pris le gamin, on a opéré sur la belle vie comme un colombo comme un leki. Zoan, ça c'est rien. Ma. Non. Ne fais pas ça, ne pleure pas. Hein? Prends l'argent. Ok. Coulez la thé. Courage. Non. Oh. Non. Merci beaucoup. T'es. Comme ça, vous pardon. Tellement. Mais ça, c'est rien. C'est presque 9000 francs. Hein? C'est rien. Ok, courage. Hein? Courage, mon frère. Oui. Non, c'est lourd, mon quoi. Malbaka vie, c'est compliqué. Mais, ce qui est au sosoli, au tiers intelligence, sagesse, courage, vie comme facile. Ok? Courage. Qui plongé dans la lecture, na yokiote. Ah bon? Si vous tombez cette année, je suis déjà qui tombe. Je suis qui je suis je suis 2000 moke za wana ti.
Hein? Osombi ata demi-kilo à makoso. Hein? Ata demi-kilo kaka. Osombi osali. Oh banini? Mais na lobi chéri, na tikeli yo demi. Tika na phrase chéri wana. Oui bien phrase na na olinga mo sute na katanda. Boni boy. Tano nde na sana boy nde ngo swaki nga penza. Mo te na sa su bongo te. Hein? Osomba no pe bien laisse 2000 francs. Yo no kenele we pona somba ni. Ça va. Au transport, mon gars. 600 francs. On va laisser 600. Donc 600 francs de la foutie de transport, 2000 francs. Yo mo personne explication na wenze na osomba ni. Hein? Oh, c'est boni boy. Et ça nini on a besoin de nuna sans effet. Au moins nga ndako no nuna te. Mi ba le pele to somo na nzaba obe ba okeluka misala. Musala liboso so ekufa okeluka musala te. Au fond de ko so biloko otengela kanga. Siko so otengi ko ebimisi combien. Bando banda ko tanga ngo zo bimisa bambo. Ezo bimisa mbo. Oh, mitela pe na age na nga te papa na nga. Okela nga mate. Planto na sene ngombula bo. Planto. Siko yo zuka libumu nganjanga. Muto ko mono na nzela bwa lobi mubali ya malonga. Nzoke loko te. Boni bwe na saskoni. Papa mundi na zabe na za libre. Na minute na za libre. Na za na droit ko sa nyonso. Na mo enquête. Balinga so bala beti mini bwe mbali balinganga. Na ko fonda tena nuna kana ndaku boye mo bala pesa nga 2000 francs wente. Bana biso ba pesa 2000 francs wente te. Siko na ndaku alibala. Pesa nga bakanda musute donc ba livre na nyoso tana na ko tumbango. Donc mona ba place nga na sibi. Ba kisela nga mbonga na somba biloko ngande na lia. Na besoin na sala wenze kitunge tondi. Ona yebiso yango wana na tiki kitunga. Na yoko benginga o baksimbo. N'importe quoi, on va là on a tumba mikanda. Comment vous le mangez? Bonjour ma fille. Oui, la CPI, vraiment, ok, ça va. Maman vient bien, papa. Non, non, ça veut dire, hein, biscotte à coucher maman. Allez, la joie, coucher champagne. Allez, maman peut pêcher qui était, allez. Voilà, maman peut pêcher ça. Ça le joue, hein. Voilà, vous dormez ici. Allez, viens. Viens. Oh mon Dieu, mon roi. Voilà. Na kuzala mukushe malgré na zamulai. Voilà. Na dingina no nabanda na makambo ile kati lobe. Soki naza kusilika naza muntu ya dibomate. Il faut quand même tout marquer différence entre biso na bantu oyo bazaya niveau na biso te. Je ne veux plus revenir sur ce sujet parce que ça va nous créer encore ma dispute est entre Nana et maman. On laisse tomber. Le sujet qui est important ici, nous avons eu maman Lobelinga banda avant-hier. Nous avons à propos il y a ma fête et anniversaire. Si. Je commence par vous souhaiter bon anniversaire Bisco. Merci papa. Bon anniversaire. Merci papa. Voilà. On va fêter. Mais nga lukule na za kubima. Allez d'abord fêter avec vos amis et n'importe quoi. J'ai réservé une surprise pour vous deux. Merci d'avoir. Merci. Ok. Lovita, ça va. Ouais. Lovita, on pêche la joie $500. On pêche biscotte $350. Non, biscotte $400, $500. Non, maman, papa habite 400, 500, c'est tout. Bon, elle est qu'elle était. Dans l'anniversaire, on a pourquoi les lots. Surprise. Dans la député solo. Denis Akilanga. Le député le plus célèbre. Oh, il y a un cause pour nous voir qui faut pas fêter, faut pas couper notre député, il y a pas député. Mais la béni ici sous les grands Togamboko. Joël qui moi, les grands des femmes. Tu vois qu'il y a un boss dans la danse de Scott. Non.
surprise pour la bana. Ok, problème exact. Maman, cadeau non en bas, c'est bon. Non en bas. Ouais. Oh, yo mo wa ba za batamine, ta ka ba députation. Ni ba job pas solo. Mon n'est pas pour rien. Faut bantu ya mayele pe ya mitu basala na fête. Jimbalanga c'est un intellectuel, ba invité pe basala ba intellectuel. Roger Bokombe, professeur assistant na IEC. Oh, bien que c'est surprise. Ah bombe ina tito tena solo. Allez, bon, à ce soir. On va la chérie. Salon de coiffure. Babo Michel. Parce que yo pédicure, parce que yo manicure, parce que yo soin de visage. Nous allons à l'Olande la bota moi chez Yampemba. Moi c'est Yampemba. Et bon on dit Penda Yampemba. Biscuit même pas Tele c'est quoi ta photocopie ya chez. Pas Yampemba. Ah, nous allons à l'Olande la balle na ngai. Papa. OK. Mama, ngapi ndengina bakisa mwelo moko. Moni nazani sengo moko boyi. Na mukolo na botamaki ekoki lisusu po mingi otobotama na bango bazati bele bakufa tebi ku histoire na bango te vraiment pona wana na mwelo na lobate na fuka mika na se na komisika nzamba nzamba ku na waze matika kono baba wena kete tera mani mana ngai mobeti na zapute monino soki bakotisi yo awa okokata banzati soki balekisi yo awa okobima baorge soki balatisi yo bares okosimba batushe basemeki nalandenge na misino nemapamba Débat, c'est payé. la solution tout les cahiers. Ah. nakende na Paris kombo na yo Chantini nazonga kinigo kombo na yo Ngobila kuna nalaki maindo mekutu koloba te mama latina jigaredi pour l'activette charme de l'amour bavoise botika koloba bawena katetera boningo na ngai mobeti na safuter bonino Chantini Ngobila mbaka soki bakotisi yo awa okokata banjati soki balekisi yo awa okobima baorge soki balatisi yo bares okosimba batushe Ngobila kana ver tumananga ekalango ya mafifi téléphone hein? Biscotte
non tout noté biscotte tala elle te comme papa no maman biscotte mon été Maman, s'il te plaît, pardon. Maman, n'habitez la joie à zone qui a bisoni dans ta famille, oh maman. Natamboli partout. Natalie par-ci par-là. Et si quand on a zaki sire que na komo na maman. Na moi la joie ti. Ba camarade même sous ba place na yebi papa na bango. Natali la joie zati. N'habitez la joie à Kewapi, tout la joie à za esika nini maman. N'habitez. Eza yonde, oza un problème. Nga na un problème ti. Na problème ti maman, oyebi papa, ce monde nga ko se déranger boy parce que na yebi attention à papa. Maman, n'a parvenu me voir même Kobenga, pasteur Blaise Siona, na Rouge. Na expliquer ba ka ozo comme na biso na ndako opona la joie. Na bi pasteur tia la joie na mabondeli ata na musika kuna siko zani. Maman, na éviter la joie. Et là ni la joie zorati na kati ndako maman. Ni ko papa c'est la raté pour la joie. Au juste, na éviter abel sa biso ni tout ça ni pour la joie maman, yebi sangai. Non, plus n'importe ces hommes, t'as me fouiller le taillé. Oh, Jésus. Tiens, coach. Ngani biscotte. Tu appelles ta sœur, hein? Ça routine de bino quelque part. Hein? Nani, Lovita. Ige Sadi. Ige Bilek, papa ma. Myriam Ngoma, ma maman. Koli Oyi Balakaki. Baina. Ici, il y a une agence. Comme ça, biscotte a la joie. Vous bon maman. La joie. Dans le bain, il s'est là. Il est là. Tu n'as pas la joie qui m'a numéro les os de Kati. Vita, qu'est-ce qui se passe? Hein? Rien, chérie. Rien. Mais vous avez agité vos poignets. Et puis, il y a le lobby, je verrai la joie des abutines de Pino au télémière. À quel moment il y a un bar? Tu veux blaguer avec moi? Non, je sens que biscotte azako dina lo badika moko boye. Ouais le moi ne tisa dit. Dieu tiye pas le baté. Biscotte dis-moi. Qu'est-ce qui se passe? La joie zawa. Il n'y a rien. Bon, appelle-moi la joie vite. Allez, va l'appeler vite. Papa, excusez papa. Comment avec beaucoup de respect papa que je te donne. Invitez. Maman. Tu veux apprendre au vieux singe comment faire des grimaces, hein? Biscotte, c'est pour le buter na bête. Attention, na kanjo bosanité. Na uningise yo du coffre no que pour y être na mbombo. Bon, le bas, la joie zawa. Ne regarde pas ta mère. Le bas nanga, c'est moi qui m'adresse à toi. Le bas. Papa, la joie depuis 12 heures. La joie du monde. Depuis 12 heures. Depuis 12 heures. La joie. La joie du monde 12 heures. Tu sais quoi il y a dans zone était. La qui est partout. Et si quelqu'un sur la colonne dans la joie. Donc le numéro dans zone de papa. Il y a une question qui. Oui, qu'il me connaît moi ouais. Quand on a connaît yo. Dovita. Voilà comment vous avez fait l'éducation yabani. Puisque tu as dit la vérité, vous avez fait chez moi. Ah. Eh bien, la monnaie comme ça, moi, quand je vais à la tête, parce que moi, je sors chaque jour. Les arbres qui ne vous le ne pas bouger à bout d'unda. Le vite, quand nous sommes ne soit pas y pas nadir. Vous y a comme aucun coup de candacan. T'as dit pas que le coup de camon est à du chômeur. Le long d'un dame n'a jessi, on s'est bouger à bout d'unda, mais ne m'a pas été yakaya. Ce que moi, ne wanna me moi, ne wanna se calmer que vous bébé. Ah, ce que la joie bébé.
kaka ndenge mwana atambolaka wana ndenge mama na ye aza incapable ya kolandela éducation na ye la joie na koyengayenga un jour la joie azongeli ngai na ndako oyo bamwele kifu mwana azonga na gene donc vite nakanisi yo moto ya liboso na konika moi je peux te tuer na bomi j'ai des relations na kokuboma yo moto akokanga nga aza te et même si on m'arrête à 12h30 à 12h40 je sors de la prison na kuboma yo mwana na nga meme mwana na nga ya kitoko mwana na nga moko ya mpemba mwashi kitoko uzaka tike ya yenga boye akende kuzwa c'est ya fuswa ya pauvre ya moto ya diable malamu te donc vite je vais te tuer je te tue je tue la joie je tue les scotins et moi-même je m'auto-tue. La joie. La joie, je te dis, arrête de parler de n'importe quoi. La joie, s'il te plaît, aux gens de Konanga aussi. La joie, Géraldine Stone, à Londres, Motopamba. Combien de fois bengi yo la joie na téléphone, appelle sur ma conseil. La joie, papa Zandako, Yoka, papa Zandako. Depuis quelle heure au Dimaki? La joie, et là on yo Andako Sokati. La joie, Yoka nga itiko ganga. Yebisa ngo utwa. Yebisi papa ni, otuna ngate po nga za muninga no. Yebisi. La joie, na yebisi papa le côté. Kasi foza. Ngoko. Ekota. Leka boy, leka. Ndumba, leka. Mama. Leka kuna. Yo, posa mezani la joie. Ozana posa ni. Tala kuna. Olina na mama. La posa posa ni. Ana posa ni la joie. Ana posa ni. Malemi. Vite, c'est maintenant que tu veux me montrer comment éduquer ta fille. Tu avais tout le temps de le faire, mais tu n'as pas pu. Pour ça, la grimace, c'était. Pour moi, non, c'est toi qui encourage tout. Bah, bêtise, nous sommes moi, dans ça. Base, na moi, ça y est. Umbo, c'est mena quoi. C'est mena quoi. Pour ça, yo, le moi. Wow! Na mwana ki malamu te. Hey, mwana ka wende butaka babaki baba, mwana ka wende butaka. La joie. Ubandi butango na bolumbu. Tili mana no tili no mana bisko tili mo sa kale, no mo. La joie, debout. Eh, ko kitishi no kote. Umusha bien sûr. Umusha bien ça. Voilà. Le vita. Umoni chibinji ndenge bali ku kota na ndako. Chibinji sa ku ya maleme ti kota na ndako po ngana kufu. Mwana oyo ntango abimaki na teni oyo yozalaki wapi?
Moi, je suis bibelou bien sûr. Bibelou bien sûr. Quand tu dis que le bibelou bien moi, bibelou bien moi, ça partout. Tu vas dans le temple. Oui, il y a ce temple, il y a Christ. Oui, comme temple, il y a Satan. La joie. Papa. Banana wuti wapi? Plashi nini ba wuti kushimba yona mipenda? O wuti wapi? Akula Lucas. Papa ziko na matin na taxi na on kita ziko kola na lata ke katani moyen na lata ngwezate. Ya mosiko. Ce n'est pas ça la question que je te pose. Na lobina yo o wuti wapi? Luba nani ya wuti kushimba yona mipenda na kende siko na bien ngata ba kolone ba bete ye massage. Nani ya shimbi? Yo ubandi kuza mibadi. Bandi kuza mibadi wokobima na mibadi na yo yeko kose chibenje na ndaku suru ya mibadi tonda na ndaku ngana ya kukufa mwana bandi kuza mibadi uti wapi loba uti wapi na kashi karobi ya mwana kuku uta wapi na karobi ya ata muntu aseleki na jikadishia mabete muntu soga muni yo na robi ya nini kuyele yena muntu après ça mwiko kendeke no biso bantu tuzako violer Joka bino bana bashi makamususu busalaka busaku bebisha makanisi ya bantu sanko yeba. La joie télé. Télé, kente ku télé ma côté ventilateur ça. Lucas. La joie. Anya depuis télé ma aucun de. Vous avez seulement Peter Lucas. Peter Lucas. Ketamba. Biscuit Luanda. Biscuit Luanda la joie. Tellement que quand il y a télé moi. Vita Luanda bana ne. Na bande le suscité. Cette fois-là, je n'aurais plus à beaucoup parler. La putain, la vie, le cas quand il a tardé, il a mis ça tout bon. Pour ce qui ne revient qu'à ma machette, même moi, on témoin de Dieu nous chie. Ce qui ne revient qu'à mon dos, la pommade. Je vais vous montrer que j'ai quand même pratiqué les arts martiaux. La putain, la vie, le cas quand il a Bandine, Tan, Kawo. J'avais la biscotte. Tata, Kawo. Aïe, pour ce que je n'ai pas eu, maman. Tata! Je dis et je vous remercie. Beta maboko. Beta maboko ko ozali na force yango. Bilamba salité boy. Bilamba salité boy. Kota. Bima. Kota kuna na mono lisute. Mono kota kuna. Mete mama. Koninga tena simbo na nzoto. Na ajo komi na ngo. Koninga tena na simbo na nzoto. Tane ko. Tena boy fama boy. Kala. La joie au comme le roi moi na soso ba sopeli mai. Kota kuna. To seto. Ngani za papa ya so bate oku ozo kutreni lokola mutang osinga nini? Buzinga nini? Pone no bagate? Oh, silas nangai zote bino, ngana moni siko silas nangai, donc tout nani tout bon tout couillon. Je vais serrer le tournevis maintenant. Vous dites que dit pas mbimba, bando dia ngosko donc un dani 4 quarts. Te yo o signet. Te o signet. Te ko sekisanga tena za camarade na hotel? Ah oui. O signet donc le bibi na bona les gars disant.
donc otitinaka hôtel de ville balégalisé eza te soki ozolesa bato ali bato wana bakoma babusi be na yo eza te soki ozokolesa bato ali bon obanda nango libanda boniko donc yina milimo na yo tala ndako mosala ya nzambe azalaka kangambanga na yo nabengi telefone oyo ezoleka nango te mpona obenga wapi kangambanga ni balivide okutana lingango te na ndako yo na moto zoba eza ancien okatana mende kokona naza ndako bapana na ngai ndeko nanga maki buzoba na kubete ye sérieusement donc ye apart kaka sentiri ya slim mwana alata sentiri ya slim lokola mona kaki aza na slim donc esili fatigué moko yeye moko donc irresponsable ezalaka te eloko nyongo nyopesaka bato ya malonga yo moto abokolinga ndenge nakomi boye n'explique okelelele epa camarade na ngai eza nini nango nadepushe na nini nango oyebi bato milimo donc otina okolala libanda nongo falaki no nivange akuta yo otelema no wana priere yo ndenge akeketi maintenant Papa. Loba nazoyoka matoyi ezali matoyi. On a combien? Papa, 50. Ça, on appelle ça comme le colana. On a beaucoup c'est la 50. On sait les 50. Hein? Yo te papa, on les a vrais à fauter. Le chocolat au changer aux fatigues. Non, mais papa n'a là non. Maman, vous savez poser. Papa n'a rien. Vous êtes fatigué, vous l'avez soumis. Ok, na tema na wana. Ancien. On dit bakanda rediffusion boyeko. Papa ni boko Osimbi wapi? Ancien, osimbi wapi? Osimbi wapi? Ancien. Osimbi wapi? Paka ni ngomba. Osimbi wapi? Osimbi wapi? Papa. Maman kunisa mabel. Maman kasema normalement moi ala libanda. C'est un travail de l'État. Musani ozo kumza musala l'État. Asa la concertation. Papa. Asa la concertation. Papa. Omoni ozo sa pa. Pona bona mamboka yako na ndako. Omoni ozo sa pona belle-fille. Papa kengo wa ndo kuna zola libanda bongo yala na ndako. Boni buzo belle-fille. Longa wana. Simba ye. Allez, belle-fille ka boye simba. Yesa unga makasi bongo komba kote la kayo ha. Okoma boutique na bango. Mukomcho oyeba conséquence. Bete. Allez, bete. Et puis couper ça là yo. Couper comme la bande Israël quand bazoka tsa désert 40 ans couper non couper sur la Az. Papa. Nous kozanga mbongo ne mdo sa ofina. Kozanga mbongo kutete yoza plus que ça. Merci. Un jour kansanga. Tende na couper. Evangel, yo muto kota kansi. Du yang mika soka sam file, azui senti wana slim, atombo di kodong ye na ye. Neno ngia di wana kumi nangodo. Yakomi nakola mwana babota kana di. Bongo asi ko kana di tum mwana nzamba. No mwana karunga tro na di muzuri. Boya ko kana di papa. Papa. Kobe mezani. Nani leki nayo, yo ndenge mboka mikolo ezali. Consultation ezali. Bango bazali na nini na groupe thématique nani groupe thématique batiere na banani na bananda faut bango nde balobela makambo na bona consultation allez leki na yo pona yango parler du peuple allez ancien pakadi ngomba amona ye na sura mulunga ki mukolo azobimisa yo tukola na kit eloko le bozo zobima ozo semba leki na ngana ke koteka ba kit yo ba bizi ngam ezelo mbasura ancien papa menizio à coin papa je m'excuse hein ancien, il y a ancien, Azara, moi, nous, Liboso Bota, c'est notre grand frère. Mal perdu. Atazan est l'autre côté. Mal perdu. Mal perdu. Tout ce qu'on néglige, parce que. So, Daniel, ce soir, ça m'a assassiné. Tu es lobby n'a été papa. Papa, Limbisangana. Tu es lobby, il y a ancienneté. Lobby n'a été cher. Tu es bien côté. Mais l'autre là, c'est ma production, Zamba Pambola, hein? C'est ma production. On est place à Outana Nzambe, na Onzamba, ça, le loi tombe. Maman qui n'a su qu'à faire. Ezala maboko nzambe atoma maki na shepa ezala maboko nzambe eloko ami balé nena loba belle vie aleki na biso toi na posa lobi vie à belle vie ezala bien toi na posa lobi atana ko bananda tata ne yoka kanisi zoteya na manazo nzamba zo kutali sanga nengo ba église comme la papa je suis serviteur de Dieu longa c'est biloko yiti mukuna avec mukuna boya ki amalibiza lulendo c'est déjà lulendo papa évangile c'est chanza hein évangile faut évangile baba qui argent minene ndengo wana faut za la propre pasteur faut la tabia bongo na baba argent au moins au belvez au sala na Romains 6:23 balobi on a Bible le salaire qui paye les péchés c'est la mort papa mbongo c'est rien l'argent c'est rien na bi changer na bi salaire c'est rien na Bible lobi nini l'argent répond à tout mais c'est rien et je réponds Nicolas mbongo ba te bébé va perdre vie na bango zo avec dollar so masemis. Et vous m'avez dit que vous avez
meki yo kaka $20 et pandio mto. Non papa, notre diaza na. Passer moko matérialiste. Mais ozo s'aimer pas belle vie. Au bout quand Ah, lumba kuna ba maloba ya karawana. Ngana zoke na kimbanga zoke ndiko kufa na fanda kana tela ancien. Na kutala ni kiloto wana ya bombasi wana. Kipe kupesa kulanda mbula na ya ancien. Donc ancien cause la nete mais kiloto ka ya pam, ils ont représenté ancien. Yahweh, yo jali nzam. Irène. 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 Oh. Mais non, mais non. Hein? Kindo kizabi. Poso no zani. Nandima. Webi bien na san sima na. So ko benga directement mato ezoyoka. Wono toto ngo sai pana. Otote sima na mbongo ti. Yumbu weza to ngo so autorité. Non, qui peut te pian chemise wala. Pian chemise na sago suko ilanga na obima. So ala ndio na ko bomo pamba yo Irène. Ya oboma opamba na kumba ngambu. Balo bakeye mobali abomi mwasi na ye. Énergie belo li ate loko. Pianga chemise, pianga chemise na bima. Chemise ni ngolo bana. Wala sago suko lati. Na 8 ans ça musala na te. Ngaku nazobonga bana ke bitambula tambula na. Ah? Na obonga na ke bitambula tambula. Ezaka wana mai. Irène. Chemise na mai. Non, il comme un peu de trop hein. Si ko longwe place au sa choye ko betanga. Irène. Betanga. Et comme mi. Te betanga kasi lokwa yo longwe kuno ye ko betanga. Betanga ngayo na za betanga. Donc Irène. Ko musala yo te. Irène. Paul lelo na za suna mbongo te. Paul lelo mbongo za su terrain yango comment ça kana. Kende ko lukati. Kende ko luka. Moi se vivant na mbongo te. Oye bien ngote moi si poza kitoko eso senga mbongo. Yo pe poza la bien eso senga mbongo. Papa likumuka ya pam. Tika ko déranger ngaye. Omonde na zabu. Mbongo kuta utsama nzake zake. Siko onde ya ko subula bilamba na savoir combien 100 francs. Irène pona mbongo. N'importe quoi. Pona mbongo. Donc yango comment ko boya même ko ko vanda nanga so na vai na kiti na vandi ngamoko, je lisse même na mbetu olobi na bima Irène. Na ko bima ndenge nini? Chemise moko na tikala nango yango no tshena mai. Na olata ni pona bima. Na bima na sengle na ke nango. O déranger quoi? Bon, ça va. Chemise, c'est un problème. Pierre Baudu à noir. Voilà. Pierre Baudu à noir. Na yebi position bilamba no te. Na kipa ngo souté. Ozo mon na kipa nga ngo souté. Bon, ça va. Chemise au tien à maille. Hein, c'est un problème. Pierre Baudu à noir. Pierre Baudu à noir. Là, t'en as dit manake. Na ok, na c'est le boité. Mo bana ngo na souka. Chemise o. Body, chemise au tien à maille. Siko body o ko zo se o ya noir. Dans un retard. Siko body na ngo ko lato bimi na ngo pe na niso bato zo tambo. Et ça ni. ozunga pesika nazalaki koyela ngati awa yebisinga me pa kombo tovatika moto okende omatesa bien te. Bon, normalement tu as raison parce que c'est par là qu'on devait commencer. Eh bien, moi, on m'appelle Tato Constantin Chimbala Waba famille Chijibi Wale Lufantari ya Monto Mkolo Bichibichibu mwana bunika yembe chiputa kafumude ngani mulambando ayi mwakadi bantu buda butukunitacho kwa chombe cha miku baba mwamba nyunyu ya musanga nikajebu waka yembe kafumude kengani kamba chembulu bulu butuku waba kankolonko ko kabachi bwabo ni beyelo mu yabaka basele mutachi wabaka be chilembi chale nikapinga wocha wonsoka kombo nao mais oui mena kangeta kombo takanga ka Chimalanga. Bon, c'est pour te dire que naza muntu lukula bantu nyoso mais différence isa ya capacité. Mamuza lukula muka joyo anyoko mingi na Israël na nini na Egypte. Sikoyo Moïse aye kuzwaye na Egypte alongola ye amema ye na Israël. Et c'est Moïse, c'est moi.
Vous regrettez, il a coûté, donc vie n'a pas changé. Tala tokutani kaka lelo, mais tout cas, nous avons une surprise. Il y a une surprise pour toi. Ok, Tatou. Je vais poser une question pour répondre. Est-ce que l'ingé m'a bolé solo? Kofi Wolo me démo pas ou me congéloba. L'amour n'existe pas. Il n'existe que de preuves d'amour. Ce qu'on dit tout quand on l'amour n'a pas preuve. Na koku bande na yo kaka shikoyi makamunyo se yende. Donc pas kaka na koku zala na réserve parce que chauffeur n'a pas bande ko kengi dile na rétroviseur. Chauffeur était papa. Était le chauffeur t'es. Ah là 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 là. On a besoin. Ça va, je vais confirmer. Ça c'est une preuve mineure. En attendant que tout côté na l'étape il y a ba preuve majeure. Hein? Ok. On a besoin de preuve voilà pour l'indima. Ah là 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 là. Tout quand on comment nini na kusala pour na yo. Chérie. Nala besoin qu'on est comme chauffeur na yo ta katu comme déjà hein. Tu as raison parce que des fois du marana mutu ka yemo ko comment na yo to yo moni ye obenga ye. Je pense qu'il est mieux placé de se présenter à Zana Munoko yemo. Papa na ko ba comme na. Maman comme na nga wa poste no mutu bon qu'on va voir après. Ekozanga muluba. Nazaka muluba. Nazaka yokote. Nana ke nokuza muntu mususu na chaya na musala nanga kaka ndeko nanga. Vraiment na sepenga ko na vaide ya papa. Merci maman. OK. Papa mukolo ko mona ye na mubadi mususu. Otutu mubadi wana na mutu kaka. Tatu. Otekelinga mamu nanga na kufuta mbo. Na mwanda. No décevoir ya tam comment te osepela. Papa, moi aussi tout du moins que je me n'ai dans nous les. Et ouais mbulu bani. Tout le monde je me j'ai nous les. Comment toi on a les sous. T'es na za ko tuna yese que tout coup même yo place moko ya Lex, le ko le pa ya PDG Kayembe Chentemba. Eh na mingi chérie. Wa cadeau kunga. Na ko tati. Ah bon ba merveille bandi. Natambola papa matinga na mwanda ko te. Na kuyeba yango. Na kuyeba ce que vous amwana yanda. Allez, vous pêche. Moi, non, il y a vous qui me changent pour Zambie. Mokolo na kokufa ngai lo imote ya Orlando. Na kukanisha kaka bana na ngai. Mwana na ngai. Na bota Belvi. Mokolo na kokufa. Soka kufa kakanisa kate. Ngam kono kufa no kancha. Lwambo kuti mutala kaka yo. Yasa Nadine. Yasa mama na Olive. Nadine Mukoko. Na Nathalie mnani Fikipo. Moi c'est papa Paul Fikipo. Mami. FBT. Mami, Michalande. Ya go bomé pone ro kwana. Yo nakasumbale tika kuboka te. Msela njamba zali hapa. Papa. Akasumbale kutana na Joe Amazani. Joe Amazani mama sana Crystal Service import export. Bazana ba Blandine Mbombo. Jane. Yeba. Mama Kurut. Yewa. Oya boy to tinja te passe mi kabangi. Ba pese visa. Apesa visa te la wenze. Semi, akopesa visa te na toilette. Nyata ka. Ake ko machona bisa Benjamin. Yo so kana pesa yani. Mama. Ali keba. Yoza mon cœur, vous aimez Nzambe. Mais bien sûr. Musala Nzambe soko ko dina fraise neo. Et puis musala Nzambe ya ndenge nini ozana ekipo yo pona. Yaya, musala Nzambe kabla te imana ozali. Vita ozali mazembe ozali. Ndeni yo musala Nzambe ko mibora na vita. Vita. Vraiment. Na vie force. Biso do pona Christ parce que to sala choix. Oyo Christ. Christ. So mama toki. So ngana ina pesa ya ti bobo to linga liba kwa. Na biyo mo ko to ko dina fraise neo. Altango bana otea kuna haleluya. Bana Nzambe moni poso sembe sababi yo si opo kama ni mafuta ya Yesu mama dina mama mtabota ya mama pambola yo mama pese bile to pesa ya nda pesa ya zebele pesa ya mbolo yango to kende tika vous encourager les mal to encourager les mal omoni mutu foyer ba komi lukela ata pousse est-ce que pousse so mona basali yango CV bien. Oso mona mutaye ko sala na sali CV pona bano pusa. Kalo. Lelo na kufi. Yo lelo yo nezo dia badimu. Lelo na kufi. Ya ko sala ni apart ko geni ko zoba kiti. Na ko panza sangu. Na ko tuna soki
ekoti combien mbongo cotisation Maman, tous en famille, hein? Tous en famille. yo wana oliaka bafond de prophète oyaka ta na dime moko Papa leo Ouais, les Papa leo problèmes. Tika na distraction, non, yo zanga so ba no maman besoin pour son bimisi mo. Mama Kulu, yewanga. Le fils a bien que souka. Yala mutapu salati. Pantalo bidampa. Aja kuniku na roketo. Voler n'est pas bon. N'est pas bon. Eh, coupez le roi à Pepe Calais. Maman. La sentir ne sirim ya vert. Et puis la sentir. Eh. C'est obligé. Aja kama kolo pembe eh. Nanda ko bela yo koma no mukolo, koma mukolo. Abi mate. Azo kende wapi? Azela ka kolia na mbongo atiki. Na mbozo ko patike bozo pebisa bo bebisa via bebe. Yo za kolia nanu on participer na biso musimotei biso. Sanzango ka, sanzango. Biso de faiblesse boyiko. Papa na oya ta papa. Bino bataboza papa kufia yo mboye baka priya ya format bino. Milanga. Presika ya kumbome. Shawa ma shawa. Ni mama fe. Oba sangsa misuni na mapa. Papa, mon cœur, y'a mon cœur. Y'a belle. Y'a la roquette. Y'a bon mangue. Belle vie. Na vie faut la courager. Yo kana na vie no lia le pain au lait. Hein? Oyebi super mari. Uzaka ba maman ba leka katela mwamba na lipa ya desa. Mama polisa. Et puis Mayanguru. kaka lipa oba komi mwambo fele. To vino zo suka kana ba desa. Oza msale nzambe papa. Bayoka ba mal dossier. Ba Jezabel bazalaka boyete. Papa moni vie eza mystère. Nani? Vie eza mystère. Eza castel. Eza mystère, eza caché pour la biso, mais eza révélé pour nzambe. Bato ebele bavandaka na bato pembeni na bango so bayebaka oyo bato wana bakokoma lobi balinga banéglige bango te. Kasi ntango kokoma ndenge wana ezala faiblesse na biso te. Omoni hein? Lelo na biso ezala faiblesse na biso te. Kasi loba malade. Soko tali Sherbert Lunga omonaki nzambe apambola ye. Sherbert ya Bible. Sherbert Lunga nzambe atombola ye lelo aza na kimia. Aza na kimia azo vivre bolamu nzambe. Azaki na couper le roi ndeko na yo. Ata azaki na couper te maleka na vie moko boye mais lelo nzambe apesa. Ya ba couper te na chaussette. Ezo ko indisposé ata muto ke ko luka musala. Olati couper ya solo. Olati chaussette ya solo. Bina bonde seke na église na yo so sangwe sangai. Papa na biso wana mutie masumu. Metala ngai. Na butu na bokela kai fe moto swa. Yango zo mona ka pakalo ko la nazozika. Lokande yo mwana ndo bwakela tatamu. Enfa obeza. Tala ngana za mutani apostolique. Yo po komi suna neyo. Nazaki wapi? Liloba. Na bosa ni nazaki na Liloba. nalingi papa moko boyi papa na masanga ba bien papa na donc na se retrouver ba ote ba 12 ans ti Hello belle changer. Kona momi na ngai. Botsika ba vantir. Petit soko salika ba vantir to. C'est bon. Bon, non, c'est bon, ma soeur. Vous comprenez? Moi, mais on a bien raison. Tout ce problème, tout ça.
c'est si comme bien, moi je m'en vais au salon. Oh, de base. Allez, l'autre côté. bavoisin batika koloba bawena katetera balingo na ngai mobeti naza futer bonino jatilingo binanaka soki bakotisi yo awa okokata banzaki soki balekisi yo awa okobima baoge soki balatisi yo bares okosimba batushe ngobila basemeki basemeki ala ndenge na misino nemapamba bana kokanisa bosodoma motambango ebele natamboli partout na kongaya nemonide oyo akokani na yo chanti ningo bila nanga nakodelo fombo maestro. Mon cher ami, nayoki ba doléance na yo. Alino wana yebiso mon frère. Kibomoto naka ekomi na suka. Nakoka suti. Dina zabo na okipe suti. Musani yoso gozu yanga. Ezata ki satinya mon frère. Na comprendre ça. Mon frère tandeli papa silinga. Bote nanga comme na fallait. Et bon, même ça va parce que dans ce croix, mon frère, quoi, il n'y a pas dans chaque jour, on peut signer ça bien. Mais ça, on peut s'en ambisser. Mais à l'ingui, on peut s'en ando. On n'a pas péché. Il y a un des pèses à valeur qui nous parle. La commune à Souka. La coca souté. Ok. Cher. Nayoki yo nyonso lobi nga na kotika yo te me oyaki epa na nga nano oyoka te ke nasalaka na société moko boye de la place awa na RDC to na Kinshasa nga nyonso eya na ndako na ngai. Mais mon frère, c'est bien, nasala tawa. Ok, c'est bien. Elonga pe nazolinga osala awa tosala no ensemble yo bokoma lokola nga eza facile. L'argent bientôt okoma lokola nga ozala na parcelle boye lokola ngande nazala mais okoya awa kaka nakoinitie yo nakoso bagrand maître omona mbongo eza facile il faut ozala moto la tête oyo esalaka oyo efonctionnaka lokola yanga eza facile wamba jette-toi dans l'eau dans quelques jours dans quelques minutes dans quelques secondes mokili baobanga c'est la vie. Okoya na baptisé na mema yo na ba planète oyo nanomona te
bakoko alobisi nzambe mama na vie na biso bato soki nzambe aokipe na première position te na vie ezalaka mpasi ya omoni nzambe ntango abimisi bana Israël na Égypte après avoir kopesa bango 10 commandements nzambe mpe alobaki na Moïse comment to mpe combien akopambola peuple na ye azoloba na Exode 23 na verset 25 pardon alobi vous me servirez et moi je vous bénirai toba soki mutu moko azondima kosela nzambe nzambe mpe akopambola ye toba mama nanga na souci nanga ezali na vie na bino bon respecter pe part ya nzambe parce que na ba vie na biso bato tozala na ba part mibale il y a la part de l'homme et la part de Dieu toba part ya mutu eza ndenge lelo oza na bana na yo oza na mbali na yo misala koteka kolia kolata wana ezaka part ya mutu mais la part de Dieu eza musala ya nzambe toba soki mutu na ngambo vie na ye aba azo respecter part ya nzambe nzambe parle dit vous me servirez et moi je vous bénirai ezaka pasi comment na famille comment na sœur Lovita maman Lovita ndeko ayibaki nzambe alingaki nzambe mais lelo donc na musala nzambe ozomona na souté yango pe na profitaki na mona susu famille lokola apôtre Mutombo Kalombo l'homme de la destruction des hôtels donc mosala nzambo yo azo détruire hôtel nyonso ba loi établi ya ba famille lokola sangsaki ba église nyonso na nguyo nzamba pesa ye na initiation o nzamba pesa pour na détruire ka hôtel pour mikolo na mambo hôtel au sala jeté o soki bozala ba loi établi o hôtel ya famille o ba condamnation ya famille na nzela na nzamba zo sala a détruire hôtel nyonso o diable a cheka la ba vie ba te felo ba na nzamba mama na ngato na posa to mo na loboko ya nzambe tozana posa nzamba sele biso makambo okamwa tozana posa nzambe akangola pe famille mama kozala na mbongo bato musu bazana na mbongo me bazana ba loi établi bato musu bazana na mbongo baza pe condamné quelque part bato bazo contrôler vie na bango bato bazo diriger vie na bango lobby bakozangisa bango pe kinya musala nzambe a raisonnaki initiative oyo ya moto zolekela bana nzambe nyonso na banda lokola za po ba vie na biso ezala libre na biso bo basala nzambe tokoti makambo lokola za papa azanzela fo nyonso alanda lokola za muto nzamba zo utiliser na Congo muto nzamba osalela nzamba pesi nguya apesi loba soka lobby monde a ténèbres zo yoka biso mo basala nzambe tokoti yango apôtre Mutombo Kalombo LMK musala nzamba nguya muto soka lobby nzamba yoka bonsoir papa bonsoir papa Lovita chérie ankangé aza berger na biso tema mikolo tobanda okende église te yango ayaki mpo alendisa biso na mwa batan o berger na bino ce qui veut dire que bino boza bangomba to bangolo po berger na bino ya kolwanda bino na ndako petit ndako ya nzambe eza awa te makambo oyo itali église na bino isuka na église oyo eza ndako na nga ce n'est pas votre église oyoki epuis botalaka ndako nini bokokoya kokota parce que nandimi teke okendaka korendre visite na bandimi nyonso même oyo baza na mpashe buyaka epai na ngaci mbalanga mpo boyebi ke soki toke kuna na nsima ya koteya mama Lovita akopesha mwa sani ya fufu mwa sani ya masango nakende kodia na ndako buye mpona koteya te buye mpona koteya te bokota na bafamille nyonso buza kotala ndako nini bokokokota et que ça soit la toute dernière fois okia tumakolo na yo na ndako oyo soki ayebisa yo te ngai nazalaka boxer soki ndakangiki kofi na niki yo okokoka ata koteya te ata nkombo ya yesu ekobima malamu te mpo monoko ekokende yo mopanzi bima na ndako na esila aza ata na nguya moko te oya kotelema awa oteya bana dehors. Je m'excuse. Notre Dieu, il est le lion de la tribu de Juda. Après ça, il pouvoir. Likolangu ya nyonso oyekokumisa kombo na été. En plus, faut ba que souffle de vie ozanango eza ya nzambe. So le ba kobenga yo tatu, ba benga yo papa oyo zali, c'est par la grâce du Seigneur. Amen. Nambongo na yo et ozala bien ozala reconnaissant okumisa nzambe. Ambo donc yo tie mutu makashi soki muntu akendaka kosambela eza mpo azwa solution na baproblème badifficulté oyo aza nango na vie na ye
Et biso bantu touché to gagner vie. Tout en bon. To kusambela peut-être pour na paiement, mais pour na kokende koluki lokote. Na ça na bon na. En plus bonganga kawo biso to zaba imitateur de Jésus. Makambu Yesu asala bino mokuku sala ya mote. Ba frère ba escroc. Wa uye kote. Ba kokende kukuta yo na nkuzu, uvani za kushimba sera na mupenda. Allez, si moi ya uya kotele mote ya bana. Allez petit. Papa, dans Luc chapitre 18, verset 18, Christ a lobby, après si biso nilia, kusala miracle, koleka oya sala. Donc, tous en a pouvoir wana, ya osala maramio sur Christ na biso sala. Donc, les tous aboye, après sa biso autorité, ya otambola, liboso ba serpent, liboso ba scorpion. Notre Dieu il est le lion de la tribu de Juda. Attends, toi biso ba serviteur na yeto banga loroté. Attends. Voilà, et ça débat ya madame le colon de Mosala nanga débat. Tant que Jésus Christ. Attends. Petit. Ngana ça le ça vous me maloba. Tant que Jésus Christ le dit que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Eh bien, il n'a pas précisé quel genre de serpent. Toi tu peux marcher sur un boa ou sur un cobra. Vous interprétez mal le langage biblique. Sors immédiatement. Ce que tu m'as caché. C'est pas rien, papa. Mais notre Dieu, il est le nom de la tribu des Juda. Dieu, Fongolamboa Nashima. Azan Zambé, le Dieu Moutouma cache, va Fongolamboa. Milou! Nazo qui est nangai. Milou! Voilà, Banto Ibouza, Koukoumi Chake, Bassadi Yazan. Il vient de dire ici que Christ a péché sur le pouvoir de marcher sur les serpents. Quelqu'un qui peut marcher sur le serpent, Milo apparaît. Dites-moi un peu, entre le chien et le serpent, quel est l'animal le plus dangereux? C'est le serpent, n'est-ce pas? Voilà. Bantu buza kuntimbe. Mukolo ina kungone susu muntu ya iglesia chema kolona yena ndaku nanga lovita wo sentir nga. Bakende kusambila royi bazangi mbongo, bakende kufuka kusala ba jeune prière, basambila bazwa bambongo. Biso bantu to shito zwi. Kusambile zaka nzambe marché pour na kuluka nini na église. Mais ngana boye bisweta ke de base ba degré énergie Taylor Mukelenge na jo ya vie na yo. Et puis ngana ko fula yo na ba degré tout. Ozo comprendre. Na fula ma déjà. Ah, o fula mana yo. Mais ngana ko fula etange jo na yo. Ozo comprendre. Ba fula na ma belle vie ba mère na bino na père na bino. Parce que nga jo na yo na ko fula yo. Ozo comprendre. Ah, belle vie. Faut y aller aux autres on des bases ba degré énergie après tout. Oh le bébé il est à des bases. Biti na ngana ko lukela. Nana besa mbongo. Yo yebi. Pourquoi na yaki ko luka? Donc na besoin mbongo. Faut na c'est le mot ça très important. Eh. Na besoin de mbongo. Et bala ya mama miki. Ngana ya. Nokabana atsobenga yo, nokwabana na yo. Nokabana atsobenga zo. Emoto tala pe mkitu, tani famille toza nango. Hein? Ya otsuma teke otsuta mona za vantrier. Hein? Leki nanga mwasi na linga ko mingi. Nalingaka un jour yo bunga mtsoku biso ba ope to se retrouver simbanga te obike yo financier obike yo open financier obike yo peut-être ko osabela mto ba grave imani nini sikanga na sala ko longola ngakuna ya pembe ko o fanga busoba ndaka couper on na pexero na kamboyo kate na pexero na kamboyo kate obenga ngani atuno obenga ngani loba gaya 0 obenga ngani gaya 0 obenga ngani na kabelo lipa obenga ngani Benengani. On est que you risque à rien. Même ça va déjà. Le folo so préparer beta no gas. Beta comme yo comme mukolo beta. Na ko sepelisa on konsu na vie. No pexo makambo. Benga ngato so monna na mutu na na chola. Benga ngati. Belle fille, olingo mata. Yo kangai. Belle fille bakate antenga na mon cœur ça. Belle fille ko beto sikoyo. Olina na autorité buyana ba ko beto sikoyo. Yo betanga yo asie. Belle fille, on va s'en budenga. Belle fille on va budenga.
tena sepesa yo nabomba réserve oza réserve Ça me gagne zéro. Ton envie. yo benga ton envie. Ton envie. On est là. On est là. Nzambi. Ta des bases. Comment ni yo? Comment des bases? Des bases c'est là. Non ya. On est là. On te va qui? On suit. Gagne zéro. Oyebi ke nako sans charger na yo. Oyebi ke nako sans charger na yo. Zeno. Massa. Nakoza masa na yo. Bali. Ozobebisanga parfum. Ozobebisanga ben. Wafo jeune moko bolekana petit na yo awata mana joski da mbogo na yemweni yolo bimsu bokongo inkela wabena faux jeune ozokombana ngalinga boyeke oyo bebisanga parfum et puis petit na laki yo mukono koso na osala yo o regretter zela nga penza yuya ko inanga yena arkanji bakotonga ngai bandaki na Mama, nalikule. Ninango. Yaya. Mama, Asia kutenga tele. Obe motana mbaka outinga na $300. Mama pasite. Siko linga $300 pour pesa kaka. Abi $300 oyo. Ojo ka opesa mama. Bon mo ancien bimi kuna baba mbata. Apetinga mbata betinga $300 pour mbwe. Garçon c'est $300. Mon cœur. Il parle sambela. Comment on ancien makamba sala pour qui moi no lokolo. $300 pour ta nzambe ne wapi sekete no azana to obete so amoni na ma position mais papa aza grand frère na ye so akuti na position mabe ana to obete azolinga mutu azolinga bimisa 300 pesa biso ba parents to tia provision pour bino bolia kana mama ko yeba mutu nini so amoni na mutu moka normal akosilika ya nsia liboma te. Sikotanga likolo. Mama likolo eza na pasi et puis mité lokote. Yo moko loba. O manke ngai. Yo moko loba. Papa. bakomanke una nini ancien Papa. bakomanke mandefu oyo bakomanke tioko oyo ancien oteli makolo boye oteli yango na produit ya belvi bazomona makolo pembe yalo wi na ndako oza na eloko te na kati ya lipango namona koyo kwa nzete ya pakapaka tokotika ya kotandanga te mokomoko te totekango namona koyo lokola nzete alidame ozoservi kaka na malili ale bima kende kuna yaya monganga kosomba te beta mwana basi kolanga ni ngoka ya pamba papa na simi benzina nzoto te bozo bengane kwa papa bosanga mbongo ne bobengana kwa pete kende na kudemare yo merci papa tele longolo kola ngai considération tatanga boyo c'est moi 90 ans bon yo za considération leo nyo yaka na ngwa tele longolo kola ngana 90 ans moi j'ai 82 ans tala na ndako oyo kosolingi to yoka yo lokolo tikali awa kolinga to kenola na kama kolota ndoto so mama bino bozo nzoto ya mpuku elongi kaka ya ancien bozo limiter ba paka dingomba to limiter vina yo te mebo ko betete ya za mwana mwasi naloti osala nini ozosikola bakaleso na ngai ozokopepa ngo boye elongi mpuku nzoto ya ancien paka dingomba leka boya osala AVC bakanga na non assistance à personne en danger papa auto telema auto azo ko ouais moi azab bien na moni na kubengana yo afininga liko na bite sko na ndako to tozana droit roloba te pour na belle vie ozoseka mama pasi mama bomé mama osala bozana droit te moni ba parents le roi na ba kufite bozela to kufa boteka lipango bozi ba de compte final na bino ça faut que une église ça faut que une église na ba kino opakola mafuta na ye bobi histoire jepte na bible utiaka tibt yo msala nza utiaka tibt jepte na bible natanga tibt na yo esika bato basomblaka mapango bozalaka te mais susi na mioka baparent bakufa boteka mapango bokabula moko de compte final na ngai
na musalo sala te na eloko te makasi yo pasi yo mosala ya nzambe mobimba okotika banisala banika loketi te ntongo blos kaka lokola bagasi batekaka nani na kwa gambela nzambe alimbisa bino nyonso mambo bosala me boyebaka ancien mankenga oyebika ancien lelo biso toza mabe loti bopesa biso raison toza kaka na ndako oyo edimine mwana mabe mwana nanga soka pasi makasi pasi ya wapi ezalaki crampe to pasi mama pipo ezi crampe wapi yo mpe tokende oza $300 oza frapper kende kuna ndako nakupe adidas na kati boyango botikaka leson bakomana bakupe adidas kupe pena kupe monene na kati lokwa oyo badidas wana ezalaki na tomate moko badanse moloki alinga mebisa vi ya bana bato nazokata makada mtota pamba makanisa etikala epa yango bila bakoya kotutanga nabombi verite te nalobi ke nalingaka yo boboyisa ngai tinoki bokoya kozanganga esi bobimisa biloko na nga malebele na ndako na ye bakomprenaka te nazonga kaka sheri nazalaka mpe mwana moteti nalinga ozobima oke wapi ozotuna nso na kiwa na otuna so ozotuna nso na kiwa siko so na fandi awa open kombe eza likambo soko ovandi awa te eza likambo na ke place boye oyebisaka meme naza mobali na yo te irene oza mobali wama autorité ki mobali na ndako na miniti oyo eza te autorité mobali eza so azopia mwasi mbongo tika nakende otambola na lukaluka te papa yebisanga oke wapi eza na importance moko te oza mpe na droit moko te akotunanga baquestion wana eza mbasuka naye soki obie kolanda makomanga te so omoninga na bino tinga na bima ozoyo oza besoin nga na fana nazotuna ti mokwa mobali ya libala ana besoin na osinga fana nafani sikope onde naza boye mafuta na nga esilaki oyebi yango bien so nasangisi na basavon biloko tu esalaka $20 na mbongo opole onde naza boye naa na posa olia na restaurant nakende alia ata mwa misge esala siko lokwa navandisi ekwe oza mobali bimisa mbongo biska mbongo boye yela omete zavwe nalingala ngai so biska mbongo omérite babiloko ozanga bebe bebe mpena osimbo bebimisa deja mbongo te eza te eza te moloki alinga mebisa vi ya bana bato nazokata makada mtota pamba makanisa etikala epa yango bila bakoya kotutanga nabombi verite te nalobi ke nalingaka yo boboyisa ngai tinoki bokoya kozanganga na nga malebele na ndako na ye bakomprenaka te nazonga kaka sheri nazalaka mpe mwana motesi nalinga yo tikonyokolanga bapasi ya wesonye chantini akanganga na santima na ye akutanga na bilengi na ye na batendresse na ye je suis par terre
nazwi ngaya zero lima kende mama kende kuna nasimia sasa kwa sura kimbola belle lima awa kaka nakoinisie nakoso bagrand maître omona mbongo eza fasi